Voilà, bienvenue sur Congo Winner Télévision, les abonnés fidèles de Congo Winner TV, tout possible nombre de makas, donc grâce à Bino, Lelo, tout Mati, en tout cas, opération Zamonko, Talabiso, partagé, au commenter, et aussi la biso toujours bien makas. Vous Talabiso bien pendant de Tozolinga, donc Tolinga, Talibiso, vous Talibiso commentaire, vous partagez les biso, et on dit, et puis ça force Bino. Mais comme on dit, les Français, ingratitude est condamnable. Grâce à Bino de l'auto, toujours commentaire, raison pour laquelle il y a un refond la page émission Tulingaka. Qu'on remercie vrai nion soya Congo Winner Télévision, bandeko o basala ki biso ou pe bazo sala biso. Tout qui na bino na seti toujours matamale malembe mais opération ezaka otali biso o partager les biso éléments ndenge venanga de Gol Mata sala ya maman Matima Tondo depuis London City ndenge ya maunga la saka ya Sylvie Massive na biso de basalaka donc otali biso bo partager les biso de pesi mbote belé dans l'international Jirin c'est Fundu Moussissa à Paris donc il était là, il est là et il sera toujours là avec nous. On a Congo Winner Télévision. Merci notre cher abonné. L'actualité nous oblige. Tout là, tout la mouki, tout le monde affaire il y a mitakala otolobaka. Et ça la rappelle moi soigné pour bande comme sous ba diaspora batala ka biso penda na bana pembeni donc pengaka ko bimisa ba mom sous c'était pour que ça va passer. Donc affaire à moi commis kotomboka chaque année les besoins ça qui m'a passé mais chaque année ma vidéo chaque année vidéo tout le tout la muki to moni na bande kona biso ya théâtre ya les abakuka moko oya bango au nom de Michou bauti ko publier donc sur internet pour as star donc via ba star la ka bongo to pesi ba courage belé donc bandeko oyo bazo rapper un temps ozo na bouche soit dans la chambre appel vidéo quel que soit mutongo soutenir à 100% quel que soit mutongo à sala yo posana appel vidéo na yo adulte bongo oyebi ko za na bouche ozo sala appel vidéo soki pe na partenaire na yo to éviter soki ezalaki nani soki pe nani mezalaka partenaire na ye pour tomoni elongi ya papa na zalaki na volant misu baloko to za présent chimanga ya équipe comme les aigles pour basaki la moi ba ko kala mais to landela on penza président chimanga te donc place wana to intérêt moi moké et ça les passe makasi ndeko na biso ba publier mutakaliser alors to remarquer pe na groupe ya ndeko na biso silia bablu ko nezoli kaka proche to yebite yemoko mami mto sala ba ne bongo pour na succès tout bien deni to yebite pour la fois passée ba publier sur ndeko moko to ko soyi mais ba groupe muso blog wana ezoli ka pendati donc conseil to repesa ndeko na biso na Michou zala makasi za star oyi via ba star ndengela donc vient na biso ba star ya la bongo olité alobaka biso nyonso mitakala na biso eza nango pa bato papa bato poto vi ke naldo tobebala te moyebima eza te donc ya yo ndenge bimi courage ya bandeko misusu mpe oyo baza koseka yo peut-être ya bongo de ozala somo ya makasi mais eza kosala soni na communauté pamba te ndeko moko ayebisa biso ya bana poto awa na banigérien na bagabonais na bacamerounais bakoma koyoka lingala bayebi ba star congolais bien parce qu'on a communauté congolaise et aussi la soni makasi pa bandeko na biso ya basi à chaque fois la kabana basi à chaque fois la kabana basi to ya kiana ngamba muzika to mona kinda biso ya de shokona aningisa ke internet mkoleleki tout là tout la mukisi fait tout ça tanga tango mobali kaka bino bandeko na biso ya basi suko tuzo ko metu na bozo sala ngona ko ou bien sexy ou bien to éviter ce qui moni to comprendre place wana ils ont fait ça passe makasi je pense pas que la fille moko muto a semi publié pour tout le monde va pas belé pe misusu bandeko misunde tika baza ko taquer et tout les sel mutu oyo ami publié ye moko biso suivi ezaka jael show yemo penza andima asima bike ngamo ko mutu na publié na mi publié mais il y a ndeko na biso Michou to moni ke mutu nde mutu a publié été ya bandeko misusu o botikali à quoi sert à quoi bon usant na kata douche faut ça appel vidéo et tout na ba partie monsieur ko la sangote batu ba misusu baza ba fanatique do balinga ko nde ba mona ko na bilamba
que non c'est que l'on les là-bas. Ce que va bloquer pour ça rappelle que qui gaz ya moto qui bo star na yo qui bo moto et qui saka moto et qui saka moto. Donc si on a si ya bisalu bana ozali ko cadrer il faut ko cadrer bango bien. Moral na bango faut la rendre. Bokimisa na ba ndeko na biso na moral. Botala bino théâtre obosalaki na obozosalelo différence eza ya makasi pe ebele. Théâtre bino bosalaki tomona kiti place yo mama linga ba publier aussi la bisel ba publier o iti peshanga et tout et nani kuna c'est na biso bakata yo mama top et koma kaka bana on debi oza ko encadrer bangondi batu baza ko laksa batu ba nzoto na bango na nzela ya internet. Donc bino tellement boza ba leader d'opinion na bango il faut bon enseigner à bango bien botali sa bango TV bien. Bouteille sabon TV bien bino bosala succès internet à l'époque il y a la vérité. Tout le monde a pété que aussi les moko boye ba publier ezalate mais komboti le lueza. Toyoka te ndeko nanga musoni ngai makasi na meta. O meta ba publier toyoka te mais ti lelo succès zali. O dit pechanga to ti le succès. Mais pourquoi pas na obi boza ko encadrer car toujours bon soit azuma leven na yelo le professeur tournesol azuma leven ali mutakaliser internet do izo sala soni pour bandeko wana bazana ba famille bandeko wana baza ba mama baza ba leka batu baza ba tantini ya batu baza ba mama leka batu ba mama kuluta batu donc elo mo we ego ningi samba mo moki vidéo ko na téléphone boy so ce qu'on va vendre pembeni na ngaza cousine yo cousine et tout amoni ndeko ni bon. Donc bena bandeko na biso boza ko cadre bandeko na il faut bo pesa ka bango moral obino bozwa kipe et pas ba président Caleb bo pesa bo moral o bozwa pas président Moyombe gauche bo pesa ba moral o bozwa pas président sans souci pas président wana bozala zala na bango génération ni sorti le tout monde a place moto moko azala publier na makambo ya ba bêtises à part. Donc force na ndeko na biso dinana pardon c'est qui Michou voilà force na ndeko na biso Michou donc courage pour éviter ndenge ni bandaki ndenge esuki ndenge bandaki yo moko yebi ndenge suki business to moni soutien fait nango donc au botikali bozwa mayele on doit ko trafiquer au teke pour na 50,000 et pour 10 000 et 15 000 et pour foutre la département et assommer un carré tout et tout bah mibali misu bazuya na ba vina bino bande on a vu ça basi ils ont un piège donc bazana bango batu mo net histoire le Congo et les renards bazuya na ba mission na sur esili tri akena ponde tinde kona biso na mobali wa sali mishubongo je pense pas que bakozala kaka so des vrais amis partenaires na je pense pas pour osambusi déjà moto et yepe kuna so ki ezalaki ke mutu ne moko bosongolo pakala tanto ya ndako et tout ndenge ezala kazi téléphone na papa amoni ba bloko wana please à partager vidéo ce qu'on retomber na mobota la bilongo ne ko ba dupa mobala ko zane pe innocent papa mambwele kaki et tout ba ko ngepe ko zape foni na ye ba sali pe buzuba ye mo pa ko kipe ko ye ba pe mambo asi ce qu'on retomber et pas de commencer. Donc courage, tu aussi un courage, tu peux sur courage belé, ba force belé, notre star Michou, donc il y a Mecho là, il y a Pembe, ba force belé. Et binopé ba tout sous tout monde na ba page na ba stati, bo poster aussi pour finga ko fingi, we ba ke o ba sali wana azani de promotion ko la bino. Donc les films ya wulu wala c'est ça wulu wala, roye la yo, roye ba te. Ndenge dadi alobaki batu nyonso ezaza na ba fona batu nano nde to bebani te so to bebani bobula ko ezala na libanda donc TV ezate bêtise non yango biso na appel ko to lobaka utiliser internet autrement pas mbaté pour tu n'appelles plus utiliser moto ndenge bandeko misu baza ko salela il faut que so yo bit que so TV c'est fois na bêtise non yo yaka la kisa biso que oza capable ya oza place na communauté yo yaka salela communauté musala oyo esengi
donc tout ça qui on a kaka pona pour yanola moi le solo au moke eleki mokolo moi lelo pande kona biso Michou. Donc tu peux essayer courage ebele, tu peux essayer courage ebele na Congo Union télévision mobimba, tu dis que azana ba fanatique ebele, apena ba ebele balingaka lingaye, chuki na ba fanatique OP ya ye, tu peux si bino pe ka ba force ebele, eza makambo ta profiter mais prochainement il faut et s'arrêter pour obatikali ba jwa mayeni. Voilà, tout comme biso na suka ya analyse ya mkola lelo ezala kinga wa bino mileki de la presse congolaise, donc votre humble serviteur mwana musala na bino mwana ba mama na ki libusu ya ba etondeka na bino pona ko analyser sur ndeko na biso Michou par rapport ya vidéo na ndenge eza ko circuler na internet, donc tellement eza actualité yango toye kolobela ngo. Mais n'oubliez pas notre rendez-vous, votre émission 100% balabala, 100% découverte, donc toza wana kaka toujours pour la relaxation bino ba diaspora mboka o botika 30 ans passé, 25 ans, 18 ans, 10 ans, 15 ans et tout. Donc bon moi nango toujours na Congo Winner télévision to pesi bino ba mbote ebele ba ndeko nyonso oyo bozwi baku ya kotala biso mokolo wa lelo, to pesi mbote na Jérôme Palon, to pesi mbote na Koloto Popol Diakano, le patron du collège Saint-Paul School, to pesi mbote na Bornedi Diakano, donc mwana ko ya zanko mwana yo za lion ko donc Bornedi Diakano le fils du boss, to pesi ba mbote ebele, to pesi ba mbote ebele na Neves Maka papa Azwaka, to pesi ba mbote ebele na Dieu le beau, mon ami et frère Dieu le beau, donc depuis Paris, to pesi ba mbote ebele azote la biso, pesi la biso pe mbote pa ya Mireille quoi, et ça na biso moko, to pesi pe ba mbote ebele na le professeur Tournesol, l'homme de Leven Up, non Dao Anikamba. Je te salue, Belgi Coiffure, donc charge à une tournée, soyez ma fille Angel, et ça n'a pas beaucoup. Restez branchés sur Congo Winner Télévision. Merci.